toyoki nazwi information ke ba Kadhafi balingaki kokotisa ba carburant na bango pona ba pesa na ba station ya essence. Mais le gouvernement, à travers le ministre Edogabi, a vigné Bino ba Kadhafi bo livrer sous ba limbate na ba station essence et comme une compétence il y a CEP. Suite il y a batu ya Kadhafi au ministre Boyaki. Né au Monaki na ba station belé et Kangaki. Surtout il y a ba Congolais, il y a ba expatriés peut-être banda aussi. Voilà. Station belé et Kangaki sauf Total. Total n'a pas livré. Total n'a pas livré. Mais le reste de la station Mike, oh, il y a Vital Kamere, oh, station Miko, oh, station Iskingani. Babana au livré. Bata transport pe balobité, c'est le moment pour nabiso to profiter pe ba mati si prix. Il y a transport dans des mois au Sakanate. Plaignant coûte bien. Trajet à Rosa Neti de Willery. Ti victoire dans 500 francs comme dans 1000 francs. Moi, na moka et ça incompétence à ministre ya transport. Voilà, mbote bandeko balandi ba fidèles abonnés ya émission na biso Tolobela Congo. Émission na biso Tolobela Congo, Tolobela makambo nyonso ekoleka na République démocratique du Congo na ba province pe na ville ya Kinshasa. Merci na bino nyonso ba ibopesa confiance pe fidélité na émission yo. Et pesa rabiso to pesa rabino ba information, to ya rapport na ko informer bino. Merci na bino nyonso ba suggestion pe ba commentaire na bino et ça la rabiso bien. Lelo na yambeli bino mwana mboka Crispin Kadima. Crispin Kadima, l'homme de Mbata Mukolo, le lot de population inani to yebite. To pese la bino nyonso ekole kalamboka la biso. Mbote ndeko Chris. Mbote na yo mwana mboka ndenge oyambinga lisusu na kati émission na yo Tolobela Congo, Tolobela ni Congo. Tolobela Congo na façon nyonso na ba sujet nyonso. Côté borozwa mbata, ozi mbata aussi porté. Po oyebinga bien nga za mutambata mbata. Donc na beta mbata na ba oyo basala bien te. Soko sala bien na mboka oyo yeba ke Crispin Kadima les cartes pilat de la presse congolaise a kobete toujours maboko a bois que toujours va flair pour ozo sala bien pour mboka ya biso ke mboso. Mais soko ozo sala mabe ozo yiba ozo détourner ozo kosa yo papa mukolo yo maman mukolo ozo kosa okuta nga mukolo mbata mukolo donc ozwaka toujours mbata na kozwaka toujours mbata na ndenge Crispin Kadima otolo ba Crispin Kadima d'entrée de jeu to moni carburé mati des autres côté na ville ya Kinshasa batu bazotambola makolo donc ba taxi men na batu bawewa oto bengaka promenement bawewa batondi ba station misuku to balali na ba station. Analyse no le roi mwana mboka soko papula mwana mboka eloko wana bana ozilango déjà na butu po na lota déjà ndenge nini bato musu ba okoya na mbata ona obeta na lota déjà ndenge nini bato musu ba obika na mbata mais na oyo etali makambo ya carburant toyoki nazwi information ke ba Kadhafi balingaki kokotisa ba carburant na bango pona ba pesa na ba station ya essence. Mais le gouvernement, à travers le ministre Edogabi, a vigné Bino ba Kadhafi bo livrer sous ba limbate na ba station essence et comme une compétence il y a CEP. Imagine-toi, mutu a déjà mbongo na yo pona a kotisa carburant a livrer na ba station yo ministre Edogabi olobi non kokotisa te. C'est une azui responsabilité wana pour c'est pesa à l'état. C'est peut côté na ya le obogira mikumba boy. Mais na makanisi nanga na chaki stock te pona ba station nyonso ya Congo. Ba station nyonso ya Kinshasa, surtout ville ya Kinshasa. Alors tikelanga temps
na raisonner neni na roki ko beta ba kalki pour stock wana et bima to livrera facilement. C'est pas 8 ans à kokite Monique ville à Kinshasa eza mama na babengo nini o bakena o kozo kotika na kati ya o bakena na belle famille da nini ba c'est wana ma famille comprendre bon wana c'est pas mon yango que Kinshasa eza vraiment ma famille bon wana ma famille à kokite ayebisi ministre ndenge za boye moi eza te convoqué ka réunion ba Kadhafi nyonso bakosa ba bon na bango ba Kadhafi ministre pe ayoke lisep bengisi réunion ba Kadhafi boya ba koti réunion ba boule ba arrêter ba stratégie ba Kadhafi ba venir ko livrer eloko mususu eloko sali pona pe eloko ndenge ministre Dogabi akangaki ba dépôt nyonso ya essence côté basika essence et là mesure mon bien pour des gars où ça mangi na de bonhomme et ça qui m'a bé moi na bato akufi il y a 13 ans ou peut-être le lobby anga aux appelé fachi na 2050 mais à Daé likolo il y a des présences au izika qui na de bonhomme et là maman na incendie neti moto na lifelo moto likolo mais ozo comprendre te moto wana ndeni ezoya et là mesure moko bien au ministre Dogabi azoki ya kokangana nu ba dépôt wana mais il fallait alukia ba on ba garde fou pour ba père wana ba damisa pe famille na bango ba père wana ba mère wana ba damisa famille ba pele bana na bango pe bana pe bazotanga pe na système gara ya dépôt il fallait alukia ba on ba garde fou wana pour na ngeza nini oye si bango ke na ofungolela bino ba dépôt mais oyo na koyoka kaka et sandi mususu esalami wana sample nya ke makala na bato baosa na dépôt wana na mugolo dépôt avant nano samba okoti na makala premier soin bakoti na makala avant balanda dossier na yo après wa ba garde fou ebele ba obanga. Deuxième garde-fou. Oyesi bango par mois boba ofuta monga pénalité. Ba monga pénalité par mois. Bino ba dépôt nyonso o boza na kata cité ya batu. Bo futa par mois ba pénalité peut-être 100 000 francs congolais. Ou soit à quel bango ata 50 000 $ pour bata dépôt ba yoka ke charge côté le bango. Au tiki bon libre mais au tiki bon ba garde fou o ezo coincé bango moi na mboka Christian Kadima tika na sisa na bimisa na makambo yangone suite ya batu ya Kadhafi au ministre Boyaki ne omonaki na ba station belé et kangaki surtout ya ba congolais ya ba expatriés peut-être banda osa ba station belé et kangaki sauf Total n'a pas livré Total n'a pas livré mais le reste de la station Mike oh il y a Vital Caméra oh station Miko oh station X Kingani babana au livré pour ministre a bloqué qui a ça qui bloque Kadena na yango na osinga na oyebsa ministre tout ça peut boulot na biso peut bien. Vous savez, vous avez bien pour Congolais n'y soit CP là. Hein? Congolais n'y soit CP. Tala nenge, batu ya transport peut va profiter. Ba monique, carburant et ça sous-souté dans la station. Batu ya transport peut va l'habiter et c'est le moment pour nabiso to profiter pe. Ba mati si prix, ya transport na ndenge mo sakanate. Plaignant tout bien. Trajet à Rosa Neti de Willery, ti victoire dans 500 francs comme dans 1000 francs. Trajet à Rosa Neti de Kingasani, ti de bonhomme 1000 francs. Ba yas na bino ya ba luba wana. Ba luba o ba kumba ba yas wana. Ba matisi on ba 1500 ba 2000. Tala ndenge congolais aza mutema mabe. Mais chaque dimanche to kenek église.
biso wana tosimbi ba Bible tokende mais mutema mabe tona biso na kati na biso ya kobomaka ba congolais mutu azozwa initiative amatisa transport na 2000 francs ne tata ba konzi bazate nazomi tuna mwana mboka koto tozana ministre ya transport te ministre ya transport azate ministre national ya transport nazo keza Cheribe Okende asa ministre national ya transport akoki kozwa initiative te ya kotia rigueur na oyo etali prix ya transport parce que c'est pas possible neti ministre ya transport a raté muto alamuki tema azana ka mwa ketch na ye azana ka mwa yas na ye ya baluba wana azana alomino lelo ba mela bango ta 3000. On dirait bakoma ko profiter donc il suffit qu'à transport carburant matata 50 francs bango pe ba multi transport mwana mboka eza incompétence ya ministre ya transport eza incompétence na ye akoka na poste wana te ndenge nini un individu po azana na car na ye na bagnon na ye achango na nzela azui ya matisi puis en transport ata 3000 francs yo ministre ya transport national ofani na wa l'aise a bureau na climatisé yo Cheribe Okende otamola tamwaka na bona tra okende ka visiter les peuples congolais n'ont pas besoin de votre visite. Ils ont besoin de visite na binote na bona tra na entreprise oyo na kata ministère na non. Les peuples congolais ont besoin de papier les résultats. Pour papier les résultats, il faut des transport. Transport est abordable. 500 francs de bâtiment qui 500 francs oui. Ce que je veux dire, yomoko e comme le kilo. Okoba kitelio libanga moko po ozoko kate ko tomolango. Bengisa gouverneur à ville. Il y a la province. Surtout la ville province de Kinshasa. Obengisi plutôt Gentini Ngombila Mbaka. Gentini Ngombila Mbaka a bengisi ministre provincial de transport. Oku tuto yeba ta komona eti. Non senga son excellence monsieur le gouverneur. Ministre non à transport au EBIT. Ministre provincial de transport. Comment on a population à EBIT. Pour ça on est l'oroté. Bureau climatisé. Adam Mouturo et Sengal yo lungola. À ça la l'oroté. Tracasserie dans Zela, il y a ministre de transport Fanigara, provincial Fanigara na bureau climatisé. Ba il a là, il y a ba tracasserie. Pour ça na ba pays petit na ye, o ya tient dans Zela pour ba tracassara batou. Mais à l'année plus à transporter au peuple congolais azali ko souffrir. Mon frère, la monga na tongo mona na 5 heures. Nga za kota changwa, au moins net ba miso bazoya. Ba obeta makolo ponini transport est cher. Ba luba wana ya yas nazo cité ba luba wana yas. Oyo bazo cha ba prix ba 1500 ba 2000. Pour des sonastis qui ngasa na suka o bete 3000 yo ministre provincial de transport au fandi wapi o sa nini yo Cheribe Okende ministre provincial national ya transport o sa nini bo kita na terrain bo kanga batu wana sama lokonde arozalati ni ba ministre ebele ba ozalati na yango nazali ko senga na yo chef de l'état. C'est le moment où prouver biso. Na ina no etikali. Où prouver biso que ba vision o yo pesa ki biso e ko salema. Na ina ne changer gouvernement. Remanier gouvernement. Ba ministre ya mabe baza ebele ba incompétent notoire. Baza na kata gouvernement wana. O ba o sa elorote. Changer le biso bango. Baza asute. Ba ministre wana. Ba ministre au sala to yebi bango na osenga félicitation na ministre de fonction publique professeur mwana ya liao mais merci pour la compétence na yo o la kisi na fonction publique merci ebele et pas ministre oh ya environnement madame Eva Zaïba oza mwasi o la kisi ke o sala boulot. Aux en a compétence, au la question environnement, mais s'il était, continuez toujours, au lac ça.
Bah l'échec, il y a un gouvernement au basé belé. L'échec. L'échec, vraiment l'échec. On a autour le bac va l'ongola et Tony Mwaba. L'échec Moussous, et là qui est économie, il va faire d'ici. Mais, on va remplacer l'économie, ministre économie, on va roya sika. Pour na au réussir na mission na yo. Luka ba spécialiste et puis ba bouliste ya communication. Luka ba spécialiste et ba bouliste ya communication. Ngane naza boye, naza spécialiste mais naza bouliste ya communication. Donc nous facilité yo, naza ba ata 50 boules. 50 boules ya communication, oh ngana facilité yo, ministre de l'économie. Contacter ngara facilement, aux 50 boules économie, 50 boules, on permettre au quotidien, au quotidien on a la communication aux CPA. Match aux Antintunga. Chef de l'État changer gouvernement, chef de l'État changer cabinet na yo présidentiel. Bah ça est le roté, bah conseiller wana bah outil bah poto, bah outil kolia bah bungé, bah ça est le roté bah yebeta, pas si à congolais te, ya bah kinois te changer bango. Surtout celui la communication na on, li bungu tulu, bah ça est le roté changer bango. Bah spécialiste en communication, bah zali oyo, bah servir yo, oh bah l'exa bah activité na yo, pour wana bah ça est le roté li bungu tulu. Voilà, les Bungu Toulou, conseiller chef de l'État, ça est l'autre. Moi, la mboka Crispin, moi, ma banga na okandenge za la rabato kabwana. Mais bon, mais ça n'a rien à bateni bo mikolo yo. Tu as remarqué qui soldat au bunde la mboka na lisango okandenge za la. Libanga zanga te, na pesa mutunanga na de bonhomme o toujours la naranga. Ingénieur ya makasi oyepa na ye, abo acheli antenne Nicolo, au moins était antenne ezo l'exotique na mapata. Ingénieur Jires Io. Jires Io. Ingénieur Erido. Ingénieur Yamakasi a des bonhommes bangwana. Donc, ce qu'on a besoin pour nous mettre antenne na yo, antenne parabolique, antenne ya TNT, benga bango, yana des bonhommes aux bimba pour servir. Merci, merci et belé. Et pas moi si on a bien toujours Bénédicte. Moi c'est Kitoko. Merci et Belepe et pas ya belle vie. Moi si on va bien belle vie. Moi c'est Kitoko wapi elengo wapi belle vie munga. Belle vie munga. Moi c'est Kitoko et puis merci Belé et pas madame mon épouse Marie-Rose et Yaba calamité papa triple ma passa. Mais 4 triple ma passe. Danger. Et monsieur Sili. Voilà, et monsieur Silika, Nenge, Crispin Kadima, et monsieur Sili, monsieur Toroxouk, ça a été, sans topé, ça, merci, na maman, na Nambomba, la maman des orphelins. Merci, voilà. Na robak c'est là, moi, mouké. Oyaminga l'émission na oui, tout le béa Congo. Mais émission, oh, bola na ngopé, na émission Bata Mukolo, na Merveille TV. Merveille TV chaque jeudi, à partir de 23h30 et puis rediffusion en haut et allez vendredi à partir de 14h10 ou 14h30 na Merveille TV na chaîne Mongo ya TNT et quand taper na chaîne na YouTube ce qui est mora permettre mon émission à permettre quand taper na chaîne na YouTube c'est facile to travailler en collaboration na mbata mukolo voilà na Vérité News TV et quand taper na chaîne na mais yena na kotisa aza namba vina e. Mais na chaîne nanga pe Vérité News TV bozango après y a kotisi aye bozango na chaîne nanga YouTube et puis na émission Mbata ya mukolo o eleka toujours na Merveille TV jeudi na 23h30 et puis vendredi na à partir de 14h10 mais 14h30 boza mobimba voilà boza mobimba na Merveille TV ba kolanda biso na Merveille TV to pesi bino bambote bi pa nyonso bozwami. Merci Nabino Nyonso Bolanda biso Bokolanda biso depuis Butembo. Merci à Argentine Ziavak. Moi c'est à Tambola le rôle à ballon. Merci na famille Ziavak Mobimba Mpandia Butembo Beni Bino Banso Bato Boza kona bo vivre na kimia bandero na biso est tolinga bino mingi. Merci na toute l'équipe ya équipe na biso Mobimba Toza awa
Mbata Mukolo Tolobela Congo. Merci à l'équipe Mobimba. Rodrigue Ilema na sima caméra. Jonathan Mopila, le réalisateur. Ngana bino tokuta le mikolo koya. À la prochaine.